Rétrospective sur la plus magazine Nabino Yango Bandi sélection et Salem Libino Mokola Lelo na Fiston Perro. Ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Mutamba Akitaki week-end eleki na camp de détention ya Luzumu na Kasangulu tozali awa na province ya Congo central. Kasi tika na yebisa bino que ba détenu bayambaki kitoko avec un pacte pe idéologie na ambiance moko ya kusakana te. Ainsi engagé pour améliorer les conditions pénitentiaires pour obtenir justice moko distributive égale paix accélérée, ministre d'État, ministre de la Justice, azwa ki péton ya ko échanger na ba détenu. Tomis agence. Osali Mbula Boniao. 5 ans. Osali 5 ans. Yo salanini pona oya ao. Bakanga de sa viol. Dossier à viol. Maman moi depuis 2019. Maman moi na yo. Utiaka izeli. Ba condamna ga yo. Makala. 10 ans. Sali 5 ans, tu vas 5 ans. Par condition à vie na bino awezande. Tozolia bien, tolala bien. Papa akipara biso bien. Ilamba eyaka badra eyaka bakantine eyaka bapoisson toliaka nyonso oyo tosala papa salela biso. biso bato ya viol na association papa ebénéficiaka te neti nga ase eta yango tikala kobénéficie te na mesi esalaka biso presque yango bato ya viol baza rebele osala baviol yango wapi na kinto na Congo central mosusu ke sasa siko bolingi nini Juste après, ministre de la Justice akenda kiti ko vérifier et si nini balambela kabango pe balia kabiloko nini. Lelo bolambini. Lelo lambi soso. Mani. Et le soir, c'est le repas principal. Bolambela batuboni. Ça, c'est principal. Na occasion oyo ministre ya justice aprofitaki po na kobenda matoi na police judiciaire ba magistrat debu to pe asi ba se conformer na mibeko
pour nakosale la volonté ya magistrat suprême son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État oyo alingi ke justice etombola mboka na biso République démocratique du Congo. Boyende izalaka yeke yo tokanga permanence biso tuwana babima libanda babima tokanga permanence bilo tubabima masa o nana bamalibanga. Week-end eleki ba manifestation ezalaki organisé na ba militants en colère ya parti au pouvoir, parti politique Union pour la démocratie et les progrès social UDPS en sigle et sika wapi ces derniers bazalaki ko réclamer départ ya secrétaire général ya parti na bango Augustin Kabuya di AK47. Masa ya sécurité babima libanda babima oh masa ya sécurité oh combattre sécurité sécurité wala sécurité bobo ndege wala sécurité masa cela sécurité combattre basalaki déclaration oyo po nakotalisa boye lelo tozali kopesa officiellement c'est cadena tozopesa ngo président Jacobe biso ba parlementaire de l'Union ya Zandu coordination mobimba tozali kofongola cadena tozopesa ngo président Jacobe ya les ordres l'équipe mingi na kati ya ba combattant bazali ko se retrouver te kofongoli cadena tozali kopesa ngo président Jacobe kangela biso permanence une ordre kota na kati ya ba biso ba parlementaire de botos en kota na biso lelo soki tolobi ba combattant ba gérer ba marché nyonso ya de Kinshasa ba parlementaire de botos se retrouver te force du progrès ba zopar na ba ligue des jeunes zopar na ba tozolo ba ligue des jeunes le vrai et non ligue de papa toyokani alors jeunesse nyonso ba combattant nyonso ba parlementaire nyonso et combien d'accord balobi kadena yango yo président Chekoso président de la République, chef de l'État, avec beaucoup de respect et révérence. Oyoka Kabaz na Genève, le losa président de la République. Pas ce que nous avons hérité, donc on dit que la partie ya isan papa, donc désapprouvé monsieur Augustin Kabuya. Donc on sait que acte, il y a des approbations à vie. Au Bandalelo, ils sont tous reconnaître les ressources Kabuya. Président de la République, soit qu'il a dit ça. Merci. Je crois que nous sommes la soupa. En tout cas, Azana passe en même moment parce que Oyo, Kadena Oyo, ezali kolakisa développement ya IDPS, il faut que c'est liboso. Na kombo ya ba parlementaire de na kombo ya ba force du projet, na kombo ya ba cellulaire, na kombo ya ba sectionnaire, na kombo ya ba fédération, na kombo ya ba nationaux na biso. Je crois que tozwi candidat oyo kotokanga permanence wana pour que Kabuya kota lisusu. Face à la situation oyo, président de la République puis autorité morale ya IDPS, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali appelé ya kozwa décision moko finale pour na ko désamorcer crise oyo ezali kozwa tournir mosusu. Dossier à suivre. Soki otiki Kabuya akogere banani. Kaka ndenge balobaka ke musala ya zoba ezalaka te, kaka ndenge pe azali kosala tozali awa na commune ya Ngiringiri, plus précisément
na avenue Nzombo numéro 2 en face kaka ya parking wana oza mobimba esika wapi tokendai kokutana na papa oyo bozali komona babengaka ye Papa Keto ye na cadre ya article 15 débrouillez-vous pour vivre. Papa Keto asalaka ba jouer ya manzanza yango nde musala oyo permetaka ye azwa soin ya bana na ye mibale pe ya libota na ye mobimba boyoka communication asali ça na osala oyo eza musala maboko oyo babenga il n'y a pas de son métier soki ofiki na avenir eza il n'y a pas de son métier mosala oyo nzambe mutakabela yango bato osala bien na mokili ozanga makasi ya koluka te ya kolia oyo kozala tata te na mama nzambe akokabela mosala na osala komi nango mosala bajoue basekela yango bato te il n'y a pas de son métier soki okeyiba na mokili eza malamu te nasali deja nasali deja 5 ans na mosala bajoueur mpe navandi boya nasali deja 5 ans nde nazali naza na bana mibale bakende classe ya mosala mobima yango ekota bana classe na bana kasi na ngai ya balakisi baniese mosala mobima yango nasala kasi mpona korealize baevre na ye azalaka oblige ya kotambola soit mpe kolokota manzanza na nzela soki mpe emonani te il faut asomba yango mpo yango nde outil principal ya mosala na ye apart makambo akende joue bamanzanza ntango bakoki kotekelanga bamanzanza wana ekozalelanga cher mais lokola na bandeki kosala ya mosala kuna na salle de peinture batikelanga liberté ozo comprendre la savoir vivre liberté sono ndenge olingi me koyibaka te oui boye nde ezalaka yo vandaka kaka na ndaku soki 17h ekoki obendi bote otie poudre otie kiti na balabala vie tozolia te vie oyo bapeti na yo malamu kimpembe kobima yo ndo koyeba yeke yo namoni lete eloko osalelanga te omoi nzambe asalela ngai ozoyoka po apesanga likanisi mwana nzambe avandaka na kimia mosala vous allez donner qu'il n'y a pas de son métier ozoyoka moyide ezaki métier te Gouverneur ya ville province ya Kinshasa, Excellence Daniel Bumba Lubaki a effectué kilobi eleki visite d'inspection ya ba travaux ya réfection ya bâtiment ya hôtel de ville ya Kinshasa. Accompagné na vice-gouverneur Edi Iyeli Molangi pe ba membre misusu ya cabinet, premier citoyen ya ville ayaki ko se rendre compte na évolution ya ba travaux lancés au sein ya établissement oyo dont installation ezali na état moko pardon bokondima teke oyo bozali komona ezali ba bâtiment ya hôtel de ville. Après kosala tour ya bâtiment, gouverneur ordonnaki une entreprise chargée pour l'exécution ya ba travaux oyo babeta misala oyo chaud dada de façon que esi la mbangu au regard ya ba défi ebele oyo ezali kozela bango. Par rapport, c'est dans 2 semaines, on a besoin de 300. Pourquoi considérez votre rapport par rapport à la plateforme, il y a des carreaux, il y a les panneaux qui sont allés de l'électricité partout. Voilà, avec l'électricité, on était encore, il y a beaucoup de problèmes d'électricité ici.
avec les bâtiments. On a pas seulement fini. Et alors pour l'aménagement à l'extérieur, l'embellissement. Tout, même des villes qui sont faites. Et aussi un peu de l'extérieur de la route, dans le même lieu. Le rond-point, l'aménagement du rond-point, ça peut intervenir dans 10 semaines. Vous avez déjà vu des paysagistes, il y aura pas une fontaine. On a pris les avenues environnantes de Tel Aviv pour pouvoir. On a une fontaine là-bas. Bon, qu'est-ce qu'on peut visiter ici en termes de travail? Il n'y a que ça. Ah, des capitales. D'un bureau à un autre, patron ya ville a profitaki na occasion oyo pona ko s'enquérir na situation ya ba agent pe ba cadre d'administration provinciale oyo bazali impayé depuis près de 3 ans. Ça va déjà, il faut voir dans quelles conditions on travaille, parce que n'importe ce n'est pas le résultat. Ok, merci. Tala! En tout cas, ekamwisi biso eta ya bâtiment ya hôtel de ville ezaleli ndaku ya kin bopeto yango moko ezali mbindo ezali kobimisa ntudi na ndenge ya kosakana te. Oyo kindoki te ya boye toloba te. Eke yo! Ezalaki opesi mbwa aboyi lobi eleki na veli colonel Monjiba na commune ya Gombe ndenge kaka bozali komona boye. Incompréhension oyo ezali nde tango belément ya la police nationale congolaise interceptaki cortège ya président ya bureau provisoire ya Sénat oyo bandaki koya na sens unique, veut dire azwaki sens contraire po na kokima bambouteillage bolanda neti kaka bozalaki. Selon l'information tozui sur place, chef ya sécurité, ya président, ya bureau provisoire ya Sénat, akangamaki po na kotonte kosala résistance. Pour un rappel, lors du Conseil des ministres, il y a vendredi 8 octobre 2023, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pekisaki naba officiel ba roulé à sens unique et sika wapi a sengaki naba membre du gouvernement ba oyo ya cabinet na ye ainsi que ba haut cadre de la République ba prêcher d'exemple na oyo tali respect ya code de la route. Yeke yo. À travers communiqué rendu public le 17 juillet 2024 en exécution et résolution numéro 01/UDPS et congrès extraordinaire et le 26 août 2023 spécialement en mission Oyo et Pesameli na secrétaire général faisant fonction ya président intérimaire ya parti pour assurer bon fonctionnement et bonne organisation ya parti, hiérarchie ya parti ya Union pour la démocratie et le progrès social IDPS en sigle et inviter ba membres nyonso au calme, na sérénité, paix, na unité.
na période oyo cruciale pour na histoire ya mboka na biso République démocratique du Congo. Augustin Kabuya AK47 secrétaire général faisant fonction ya président AI a exhorté ba base nyonso ya parti Batikala Uni pe ba apporter appui nécessaire na chef de l'État son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na lutte notamment contre agression pe occupation ya parti est na mboka na biso. Na même occasion, Augustin Kabuya, secrétaire général ya parti, faisant fonction ya président intérimaire ya parti, a recommandé moko na respect ya batex ya parti oyo ezali patrimoine commun na bango. Po nakosukisa faisant fonction ya président intérimaire ya parti, secrétaire général ya UDPS Augustin Kabuya abengi ba combattant nyonso na vigilance car ennemi azali koluka ko déstabiliser parti et régime en place. Yeke yo! Ezali kolekela batu makasi ndenge nzela oyo ebebi lisusu noki boye alors que bauti kofongola yango kalate. Tozali awa na route Bongolo na commune ya Kalamu. Nzela oyo bokondima teke euti kozala inauguré kalate kasi tala lisusu lelo oyo modèle nzela ekomi libulu ya munene salami awa etondisi mai na balabala conséquence circulation ekomi mobulu ezala mituka ezala ba taxi moto voire même population na makolo moyen ya koleka na awa malonga ezalaka lisusu te yoka communication. En tout cas, on ça a besoin de grâce makasi parce que babulu oyo eza pena impraticable. Donc les problèmes eza awa babulu oyo ndenge bandaki ya mukie kaka. Mais lelo to retrouver mabulu ko munene donc bakamle zo koya wa donc baaccident zo sala mawa. Donc il toza pena donc état ya route eza pena bien. Les allées route principale. Bongolo oyo eza route moko principal parce que malama ozo bimalimete babilo ka boza bien te papa na ngai nzela oyo kale même misu ba fongola yango le même misu libulu ebanda ya mukie mais tia lelo ndenge komi tukoleka ana pasi makambo tu na pasi en tout cas mystique to yebite bato ngo basala ka nzela baliaka mbongo to ndenge ha basala biso nzela bien mabanga ya biso moko prince ya biso moko mama bele ya biso moko na ngambu ya batu misusu ba responsabilité ezali partagée entre l'État et population boyoka lisusu communication oyo ona ndenge nzela za robeba awa na ina beloko moko soki nzela lelo oyo ebebi responsabilité za partagée entre biso population na côté gouvernement bon na lobi bongo soko tali boso wana omoni ke parcelle wana terrasse na bango nyonso ma eza ko se déverser na chaussée. Population a évité que mai ezalaka ennemi ya chaussée. Tango ozokozwa canalisation ya mai no ya wese ya fo septique ezoti na chaussée, chaussée ne eumela te. Tosengi na population oyo nga nazali tobatelaka biloko leta aza kotonga. Soki batongi nzela elingaka mai te, nzela elingaka fulu te. Tobatela na 5 pe na part gouvernement basunga biso population batonga awa pona to efaciliter circulation. Merci. En tout cas oyo esengeli pe suivi esalamaka pona batu oyo bazali ko exécuter ba travaux ya boye po boye ezali pe kozongisa mboka sima mbongo ebimi ebele awa pona kobongisa nzela kasi résultat zéro. Ya nini? Tala libulo to ebite Commandant ya la police ya province ya Kasai, le général Silvano Kasongo Kitenge asangisa kilobi eleki, ba commandant ya ba sous-siète ya ville ya Chikapa et Sika Wapi basalaki point sur situation sécuritaire. Nous avons réunion monene na ba commandant nyonso jusqu'au niveau ya sous-siète ya police na ndeko ya FARDC pour na kotala situation sécuritaire so ya province ya Kasai na particulièrement na ville ya Chikapa. Tu as vu que qui mes alliés depuis les premiers jusqu'à l'autre, la situation est calme, il n'y a pas de crime, aucun crime, aucune extorsion, aucune visite domiciliaire. C'est chose à calme. Kasi na même occasion, le général Silvano Kasongo Kitenge
apesaki mise en garde na ba policier oyo bazali kosala tracasserie lors ya ba patrouille. Ba tracasserie mikolo ya ba patrouillère ba toute sa population. Et pourtant, vous voyez que liberté zali garantit la constitution. Biso mosa biso ba policier zali ko garantir sécurité à batona biloko na bango. Et mosa biso zali ko population etambola ndenge lingi 24 heures sur 24 heures. Bateka ndenge balingi. Mosa biso za ko lokande ba bandi ba toute sa population wana. Alors, comme les patrouilleurs, moi, je suis bakouti, batolibanda, bateka, comme quand on s'est bango, pour ne botter qu'héros, pour ne botter mon héros. Pourtant, on s'en couvre fait. Et tardif dans le bac, la fois passée, et tardif, ils ont infracté au tueur. Et comme ils ont les attaques, c'est les amis. C'est bon, on se dit, ma mesure est stricte. Tu sais, dans la colline, il y a Chikapa, tu sais, officier supérieur, qui est dans Bango, de façon que, là, la moto, dans la jeep, de façon que ceux qui population ont des problèmes. La mitungi ici, la bengi na numéro 1. Donc, c'est la population, bat la calme, bat te kandenge balingi. Batambola ndenge balingi. Police azawara pour la bango. Patrouille ezali pour la sécuriser bango. Pour la koluka ba mibi, banguna, bato babandi, o batu kisa bango. Et ça te bomoni police bande ko kima, bomoni police bande ko kanga moi terrasse, bande ko kanga ma boutique. Non, ba mibi nyoso wana ba commandant na bango. Pendant la bango ceux qui te montrent comment tracasserie dans le secteur bobi axe boy, to kangi, o chef ya patrouille ya secteur là. Bon ça besoin confiance, comme ça nous ba numéro, ya ba axe ba colline wana misatu. De façon ceux qui problème ezali bobengi on. Numéro permanence bobi yango 083 83 544. Bobenga numéro wana. Tu bobenga numéro wana ki awa na Dibumba, awa na Kele, awa na Kamalengi, awa boye na RVA tozana mitungisi ba patrouiller. Jipe ko ya mango ko kanga bato wana. Mutu moko saki mubulu la fois passé sergent major to kangie ye wana ko okende ditora. Patrouille ezali pour la population. Ezate bo mo na police bonde okima. Non. Bozala na ezat droit na bino ko tambola ndenge bolingi. Ah oui, boende ezalaka ba numéro yango wana epesami bomoni biloko ya mabe bobelela po bakanga bango afin que ba punir bango ndenge mibeko ebongiseli bango. Eke yo. Otambola ndenge bolingi, otungisa motu te, otambola na yo, eza liberté, eza droit na yo. Soki police amoni suspect ako interpeller yo, atoni soki saki atali esili. Eza te abanda kosenga mbongo, non, wana ba mibi. Donc, tu peux numéro wana, ceux qui problème ezali, bobenga biso. Merci. Après plusieurs années, Oyetikalaki abandonné na triste pe propre sort na yango, nzela ya kapela na quartier Yolo tozali awa na commune ya Kalamu, ezali kolata lele ya sika. Ndenge kaka bozali komona boye, nzela ezali kobeta madada avec un pacte pe idéologie, nzela ezali kolata béton armé po nzela oyo, ba mona ba aventure ebele awa, lelo babongisi, lobi babulu e bandi goudron etoboki, ezongisi lisusu mai na balabala, conséquence nzela ekomi impraticable. Kasi lelo ndenge ezali kozwa béton armé boye, ezali motif ya satisfaction pour la population. Vraiment, il y a ça bien, mais bon, ça là, parce que les manières où on va trop. Mais donc, regretter là, bon, ça là, on a mon c'est pas comme ça, on a sur la pièce à la béton, donc préfère que la bataille m'a attaqué, mais à la béton. Macadam, maison où me la terre, goudron, et ça, les noms, mais béton, mais quand même, il faut sur la terre. C'est quel lieu de faire des choses de l'eau, ça là, mais là, pas comme c'est aussi une université qui n'est pas ça, c'est ça, comment c'est bien. C'est que merci pour ça, madame. Na volé mususu, ezalaki po occasion pour la population, ba remercier Belfort ya mokonzi ya mboka, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour na oyetali voler infrastructure. Ça vraiment les sengo makas par rapport ndenge ndele bebaki na ndenge vraiment ba osala béton pour ça na tamu la yango finir le sengo makas et là on va pas ba konamo na remercier bango na bulamba osala pour na biso pour na peuple to tambola malamu biso ba chauffeur ya moto ya kula pine de pine le mituka nous avons vraiment les sengo par rapport ya gouvernement ndenge ça na musa c'est pas makas na kapela c'est les alai mabe ezala mabe na kapel na ekoki tomoni babongisi nzela vraiment esali biso esengo
la place ezalaki bamai kovanda nyonso elongwe vraiment tosepeli makasi tosepeli vraiment na ile leta akanisi kote na biso kote ya kapela tosepeli merci sepeli mingi lokola babongisi nzela ezala malamu po basusu basalaki liboso basali me basilisi te kaka mobulu me lokola ye akanisi biso eza malamu topesi ye merci atika kaka awa te me asala mpe mpa mosusu. Ah oui, boende ezalaka population elelaki mingi pona likambo ya nzela oyo surtout awa na ville province ya Kinshasa kolela na bango ekomi na matoi ya mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo apesi d'instruction pe d'exécution yango ebandi ekeyo. Merci pour la confiance et fidélité. Cela plus commis na souka bo sepelaki na ba image bo pesa merci na Jacob Kayen Nazaraki na sima caméra régie finale et sima makibongo na bondi Mvukulu ba mataba kita ba ba mabele na préférable.